HD version originale TV. Moi, il par rapport à moi de la femme. Ouais. Comme mes journée déjà, tu vas voter que moi personnellement, tant on zambé na créé ka mukili nae. Hein? A créé ka moi de la femme té. N'habite sans comprendre. Comment ça? Mais quand on parce que le bandit il a déjà solo. Donc il n'est déjà. Tengana j'ai passé solo na lobaka vérité. Ba lobi monde entier et célébrer qui moi de la femme. Ba kan c'était que non et comme journée ngo ezate que non journée moko ya matolo journée ya bisenga senga pour na réalité. Au moni basi na biso akini ndeko to lobaka vérité. Au mona retamboleli na ya basi na biso akini. Na 1857, hein? Eza na basi moko boye babomaka bango et yaka ko créer na 1910. Ozo comprendre mais ezala te denge bato bakomi ozolango le po yebi basi net basi na biso akini yebisanga na expliquer nga na to za clair basi na biso akini baza basi ya valeur basi oto mona kao ndenge ozo kendela ngwana to ebiteke basi ba oyina yo époque ba mama na biso na bakoko na biso po mona ta libele ya mwasi eza mwa pasi mais lelo libele nga mata na ko la sona moni libele mwasi na zako kene mwana ana olenga atono. Ozo comprendre mais lelo na commencé na comme on a 150 1500 mabele na journée parce que moi si na kina $10 olingi atala ata mwana ndako ata bazoye banate ndumba bazoye banate mwana ndako azoye banate omoni série muza kota kasika bazaki so moi si alati couper bazako kanga na ebite soko yebi epoko wana série balala chini tumbu yulu net lelo na mona photo moko boy o rebo alati kilote na innocent yo ko permettre mwana na lata bongo loboko ezo bimisone balé ateza na makwanza ba négliger ngo to. Voilà, fidèle internaute, Bandeko Balandi, écho du parcours, ngai prêtre Kabange, Zoé Matoko, le sénateur, vient à présenter rapport Nabino, Nabokasité Nabino, ne Bolanda, Kabiso, Boyango, Pesa Kabiso, Pifo. Nazana Ndekonanga, Awa, Zambrota, et Pessi Solo, deux hommes, mais qu'un peu décortiquer 3 thèmes Moroboé, Otoko, Panzangon, Teke, Longo Nabino, n'a profité Mbamon, Pesa Embo. Ouais, bonjour, Zoé, Zoé, le sénateur à vie. Voilà, moi de la famille, Yango, to célébrer qui ba maman, n'a habité, moi, l'île par rapport à moi de la femme. Ouais. Comme mes journée déjà tu vas voter que moi personnellement tant on zambé na créé ka mukili nae. Hein? A créé ka moi de la femme té. N'habite sans comprendre. Alors ba que mars ezaka ka wana pona ba momité alors ba ka ngoté. Comment ça? Mais quand on ko parce que le bandit il a déjà solo. Donc il n'est déjà. Tengana j'ai passé solo na lobaka vérité. Ba lobi monde entier et célébrer qui moi de la femme ba pesi valeur na moi si pendant un mois. Si tout le monde yo meke un peu ko contredire ngo ke meka na ko expliquer ba. Te basi na ko expliquer boy. Au moni ba momi. Ba kanitsate que non et comme journée ngo ezate que non journée moko ya matolo journée ya bisenga senga pour na réalité. Au moni basi na biso akini ndeko to lobaka vérité. Au mona retamboleli na ya basi na biso akini. Journée de la femme ezalaki journée moko boy ezaki créé na 1910 plutôt. Mais en 1857, hein, eza na basi moko boye babomaka bango et pas ba chef na bango bazaka ba ouvrier plutôt bazako sala musala mais babomaka bango na 1857 po na nini bazaka basi yango bazaka 129. Ozo comprendre bazaki 129 basi oyo bazako réclamer salaire ba marchera pour na salaire na bango nde ba patron na bango babomaka bango. Ndo mona journée wana ezala et comment créer et yaka ko créer na 1910. Ozo comprendre mais ezala te denge bato bakomi ozolango le po yebi basi net basi na biso akini yebisanga na expliquer nga na to za clair basi na biso akini baza basi ya valeur basi oto mona kao. Non, c'est-à-dire problème eza toza ko ebiki ndengo zana yo pozo luka mwasi obala te si solo likambo o tozo lobela eza ndenge ozo kendela ngwana to ebiteke basi ba oyina yo te bako inanga par rapport à quoi parce que ça réalité o lingi moi sika lelo asa sengyo biloko soka sengyo imité a sengi mbongo asuki kuni oh na ndaku bala abengyo oui allô chérie bonjour yo mto benge oui ma chérie lo binini yo mto bengiye o te na ndaku bala minta bangana leka ntabate pesa nga 1000 francs somba dendo donc déjà que tango opese bongo moi si déjà na tongo akosengo biloko ata ya combien mbongo asuki mbongo bilamba net le 8 mars moi basi mususu donc bat mususu bakabwani. Et puis ba zemi ekoti mais ba benga ngo femme de valeur ba mineur na ba mineur ba basi ya ba 16 ans 14 ans dozena parce que ende konanga tout le ba vérité boé tango olobike na comprendre place wana que moi si ba femme ou ba congolaise ba lingi ko valoriser moi ngote to journée effectivement na sens que ba zozo ngo ndenge moko boé ba zomi pesa na ba bière soki journée ne koki ba fête ba ni ba oui siko qu'est-ce qu'il faut faire pour que ba zo ngo penza ndenge sengeli ba zo te omoni nga na komo loba na komo mona place wana ezandeni omoni place wana pona nga eza moi passion omoni de Congo eza difficulté na Congo
des difficultés pe basi na biso bazana omoni époque ba mama na biso na bakoko na biso po mona ta libele ya mwasi eza mwa pasi mais lelo libele ngaf mata na okola sona moni libela mwasi na zako kene vraiment na olenga non ozo comprendre mais lelo na koma so na komona ta 150 1500 mabele na journée basi ba omi pesa valeur te tala ka ela teli ya pamba olingi mwasi lelo lobi obimi na ye donc soko pesika mwasi na kina $10 olingi atala ata mwana ndako ata bazoyeba na te ndumba bazoyeba na te mwana ndako azoyeba na te ndeko basi na biso est-ce que ba mériter ko fêter journée oyo basi oyo ya biso ya lelo to longo na génération ba koko na biso ba mama na biso basi na biso ya kina lelo ki lelo o bango ba benga serait ba mama na biso yoka ba ujana bazala ka tende ko nanga sénateur à vie to honorer bango par rapport ya ni et surtout les kamsusu ngai place wana nde nazo côté la bino basité mais ezate moi toli moi na bino journée na bino le 8 mars journée na bino moi nyo faisait à bino mais il a teli au mona moko alati mo loko moko boye vraiment tant vous ambrote pesi so nenga zolo basadi quelque part pas cause à la raison c'est-à-dire biso na Congo to so ba ko valoriser moi na te tout journée na te effectivement ouais yango siko nenga lobi ke ba mama pour mon temps ba kola ki sika temps ba mama so bazaki pour mon na libé les amours passe yango siko question za qu'est-ce qu'il faut faire pour que bazwa penza moi ngo na valeur ozo sengela bazwela au moni série muza kota ka sika bazaki so mwasi alati couper bazako kangana ebite soko yebi poko wana seria balala chini tumbu yulu seria wana ela mukara ba faire bilo musu peza gouvernement pe ko banda ko lité bongo te so to moni mwasi alati soutien te soit ta débordé alati jip ma débordé mi pende débordé bako kangaye à moi kaza ndumba tozana na pays moko tozana climat moko eza tropical papa ko diembelela nga na sima ya climat te po balato ba permettre basi balata ba pantalon na yo mabe eza te place wana ba couper zali pe moi si alati ko monter ouais alati couper za na raison mais ba couper mususu eza là tate net lelo na mona photo moko boy o rebo alati kilote na innocent yo ko permettre moi na lata bongo po batu balandaka bango po to benga ba mission baza ba éducateur de masse siko éducateur de masse photo wana rebo bazana innocent o wana lati moi na no moko pas jo ngwa lati et puis kaka na moi ngo ya ba femme kaka na moi ya ba femme pe lisusu ozo comprendre vraiment ozo mona photo ndenge siko ba musicien na ba musicien na biso pe bazo bebisa pe Congo na biso ozo comprendre et puis ba musicien na biso batika pe ko misala o baza wana ozo comprendre ouais ba misala ka o bazate ozo comprendre ndeko ouais nga nazo pesa conseil un peu place wana nazo beta c'était nazo beta c'était en tout cas basi ce qu'il faut faire c'est quoi conseil na repé ces années mutunyo so azo charge ya mwana na ye voilà vous comprenez ce qui déjà ta mwana nazo bimanela mbabo papa soka pekisa oyoka mama soka pekisa o moni so kindumba to ya kindumba mati na Congo eza par rapport pe pona makambo wana nyoso ndeko na ngai ozo comprendre to ya kindumba surtout ko violer ba viol tant ozo lamuka eza bongo papa mo wazaka na lupangu ba papa yo ebi papa musu akoza la meli déjà tirbo azana moi c'est no mais moni mwana moko vaza eleki alati mabe po libele ya bo jeunesse na ya moi sino azana ndako komi moi différent poko so moi si ko beba moi si banana mabele tant moi si akola libele ebeba siko tango moni mwana mo libele za sika na sakuti sans contrôle ça ni a revioler voilà to pesa conseil ni eza mutu nyonso nde azwa ndaku na ye moko en charge ba papa ba mama bazwa ndaku na bango moko au moins peut-être to ya kindumé diminuer bonga so na moni mupenda mwasi na ndimiteke na moni mupenda mwasi te na ndimiteke nga mutakele etele mangai c'est ça ozo comprendre to pesa ka exemple monete ba arabe ndenge ba lataka tala ba arabe na bango ndenge bazala c'est ça to lobiteke biso pe to ko makolata net ba arabe to lata ki biso olati pantalon olati couper mais yeba ki ozolatela yango ndenge nini et puis na moment nini pe ozolata yango osomona mutu alati jipe kangela maka soirée zata bimi la mange akangela kwa musa abimi na yaka et puis aolia makolo et puis place okende ezoyeba na te yungana kaka voilà merci vraiment na ndenge bozolanda biso na yebike ba vidéo na biso etambolaka bo luka vraiment bo changer accoutrement na bino bo changer façon na bino ya kozela pour que puis ça sous valeur na femme congolaise et ça là très bien na biso nyonso alors Zambrota epesi solo toza lisusu na parce que moi on a mon moi ya actualité et mes condoléances na prophète Denis Lessi auto kufela grand frère na Charles moi lilo avant que to kota na mambo en tout cas eza pas si pe mawa kokufela ndeko na yo yebi kokufela eza pas si Bible pèse le baquet il pas un mentor na ye ça ene et puis alobi ye moko Denis so yo kaki ndinga leli na micro na nga alobi ke noté aza papa po na ye donc a influence à la qui c'est makambo belé puis a influencer na makambo belé les aba point moko boye biso toza na pona ko soutenir et puis biso tozo combattre ndé ba anti valeur to combattre batu ya
bazo sala makambo bien te soko sali makambo bien to lobela to maboko to lobela ngo ezate za la te ke pona to bando contredire bato. OK, en tout cas mes condoléances papa. Mes condoléances toujours na yo, toujours na yo to tika oti. Alors tu ko perdre musicien moko munene ya Congo. Ah ya Joski Kambukuta. Wana père. Tika biso na evita va to kota lisusu na muzindo. Moi lecture par rapport ya liwa na ye. Te lecture ezaka ka keno batunde baza mutema mabe congolais to lingani te. Viana utaka France azako fana nene poto ibetaka ku tu journée na ye awa utako fêter soki makamle aya musique. Batu to invita viana bayate. Sko lelo nde ba ocha musique na ye to mona pe biloko wana ba kester na ba mabele lisi. Tant muto aza envie peut-être oluka aide moko boye tant muto aza envie azoluka bo soutenir ye na makambo moko boye. Et puis abeti sa concert na ya organiser loko azako fêter awa. Muto ayate batu kutu oya invita bayate. Ozo comprendre? Ça dit ba collègue na ye. Et belé oya invita bayate. Est-ce que so mona niveau mutema mabe et puis na koyoka ndeto on dirait vie wana paraîtrait luka pe akuta na fatina banemo ba aider même bakalela ye. Donc muto abundisa congolais ande connaît congolais talaka ndenge nga ba abundisa nga pona zui succès. Na komi na gaz ndeko moko boyenga na ya na ye comme cameraman. Na ya na ye asala na HD version originale aye baka ko filmer te. Mais akomi koyokela nga jalousie kento. Pour les longs na komi pesi solo. Mais soki bango bazwa mwa gu ya ko ya peut-être ko filmer na eza pona ba moni ke pesi solo banda bo komi boy. Mais ozoya obandi ko bundisanga et puis azaka ye moko te. Bazami balé. Ozo comprendre? C'est ça babilo ko moko boye Kongola ko ifazala nango te ay longola. Exemple, est-ce que vous avez un niveau de jalousie? Avant que quelqu'un ait na zuila. Mais tu peux ça, cop to film, tu kabela et bala. Il y a des points à être au kabela et l'autre. Mais n'aille au moins na kabela et moi quelque chose. Voilà, tout bien de la place Joana. Au souffler moi le moi moké que Azaki n'a besoin pas coûter un président Fachi, moi bakal. Ceux qui tout landé bien à Mozindo, c'est-à-dire le col qui n'a pas misé na biso à Congo, baso kufaka kababola. Ceux qui a et puis trop de semblants, nazana ba mituka, nazana bilo boy et l'autre côté. Et l'autre on est zaranini vraiment juste. Te ba mission na biso eza erreur eza pas ba mission na biso eza nini na ba politicien na pe ba kanisa ke ba mission na biso bonga alors que ba bonga te ba musicien ba misala eza net yo eza na mbongo te wana 1000 francs na poche mais ozo influencer nga lokolo wana 10 000 $ na poche oza na mutuka te mais ba match na IST mozu ba contact wana belo simi na maboko boy e bi maka net ke yo mutuka na yo yo za na nzala te so nga na yebi ko za na nzala te est-ce que na ozo so kabelo mais so ki ndeto za kana boy zambota na mpia ka fo est-ce que na ko zanga ta 1000 francs ya opesa so na za na na ko pesa ba mission na biso batika semblant ba vivaka nga na pe ba karbo na sali boy batika via TV eko sa biso te ndeko atanga na pe batiso ba mona biso ba via biso ba kan to ba millionnaire mais to ba piéton toi ne lo côté nga ko tu mikolo na obeta sete ya Willy Mushenya soutenir nga na kotsaki ku dossier pas chez l'essentiel TV na biseno tout en sangana ya Willy banana banda ko bwaka na donc nazo mikitisa o na vie comme ça lande oyo zate to mikitisa ba mission na biso eloko esala lisu biloko na bongo ezande nini ba momi et puis ba entourage ba mission mabe ezanini ba mission entourage da ba on a sentir si on zo mona ba guerre ezalaka ba ko finga na ba kambo ezanga tina tala net ba musique ba Nigeria na ba musique à Nigeria okomona ba rando ezalaka net ya biso ate pona nini na sentir ya musicien okomona ka ba fazer ba voyou muto aza un diplômé azaka na sentir ya musique te est-ce que yebisanga muto bongo appelle ça faire conseil nini appelle ça fali conseil nini ba luka au moins ba tout moko boye atanga muto moko ba uti na université muto moko asisa un professeur pose ça la musique za art net ba yusundu wana ba ça la musique na bango mais il faut que luka mutu moko pembe na ko bano peso ba conseil ya mayele mais bango ozomona o marka uza yaka fingi tuna talala ba diplôme à marka uza tuna ba diplôme à marka uza azanani o nani porte parole moko faire ya fingi o ken mpiana yaka fingi fali bino mo bomona talala ba jara batwana chroniqueur surtout to komi chroniqueur comment okokoma un journaliste muto charisme okokoma porte parole zo ba wana yango zo mona zo boma tozo participer te eza ba chroniqueur o par vie appréciée Nanza na konuka ko gagner moi ça la baisse on a la côté il y a elle mais un journaliste ce qu'on a oza mutu moko boy fazala au milieu du village c'est ça zala au milieu du village tuna ba question na yo et puis musique émission zanini tuna actualité ya musicien voilà soki aussi yambaye déjà oyebi parcours na ye okomi ko vivre na et puis oko yamba mutu bi yambela te oyambi pona actualité moko eza na nzela biso to yambi Delile to ye ko sala interview na Delile pona nini pona ka okuto ku fela yaya auta ko sala nani croisade na ye ya 3 jours eza biloko wana net fali a voyager aye soki nazui chance a koyamba fali te na koyamba musicien na ye poto eba tourner eleka kindenge ni faire soka ye to koyamba to yebi to yamba boye mais bato entourage ba musicien beaucoup d'un intellectuel ils a moi passé
eza moi pasi ozo comprendre eza moi pasi omona mutu moko azaka na tanga tasa musicien lingake mingi et puis mutu oyo na viso ko moni mutu moko boye atindaka yo obengela e basi ou bien fingele bato alingaka yo te ozo comprendre azozwa et puis alingaka ko te kate mais azwa ka yo na valeur te est-ce qu'on comprend valeur ya mutu omoni mutu soka komi ko tinda yo nga mama na biso pesa conseil mutu atindo olingele mwasi a considérer ka yo te mais ce ko ba mise ba na bato bongo atinde bengela mwasi mais prêtre bango ba epa na bango mutu so za prêtre ndeko na ngai bisanga mboke ko avancer ndenge ni ozo comprendre c'est ça alors sikoyo pour que musicien azwa penza place na ye que musicien azo se retrouver na musique tant wa beli azana tenter ya kolelela na gouvernement to ko sengela batu moko boye pour tout monde ba réalité musicien bilo usu koloba okumone na nzela bolo wa yeno azana bala suki ndengeni mais tango abeli to akufi ko mona vie azo mener yango te parce que qu'est-ce qu'il faut pour que to longwa na stade wana to zo penza vie normale musicien vraiment to ba yeno musicien boye boye qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire vous amutunyo so asezwa yo ofutaranda kuna oza na chaîne à YouTube osala na chaîne à YouTube mais ofutaranda kuna eza organisation voilà pour ba fali pe ba yemba ba biloko na baby c'est une question d'organisation vous comprenez eza ba organisation ce que tali pe génération ya fali o balongana ba na quartier latin baza même vite voilà ce que tali pe o faire alongana bango baza même vite voilà vous comprenez mais to le bit que faire na ba lar mo boya ndenge ni fali pe to bit que na lar ndeni TV eko sarabiso te mais fali aza organiser azande mayele et puis fali aloba eloko mo bo penga na sepela na ngomo muki abike ye atindaka na ye mutu te asala nini afingila ye na TV toyebite eza samblato eza ya solo mais déjà tant azolo babongo déjà elzo la que azape moi bien entouré vous comprenez mais na lande interview mo peut faire aloba que non makamunyo surtout na émission na Karine Mokondi o popola kofina na fali wa aimita kunde fala moi mama na ana kin oyebi émission na totalango fallait répondre te mais au moins émission wana ndenge faire azolo ke biloko nyoso marka uza lobaka eutaka awa ozo comprendre mon cher biloko mususu au moins entourage ya faire bato nyoso ba mission to balonga pa bana faire entourage ezo boma bureau eza bien te faire un grand chanteur na bito so comprendre un grand chanteur ayebi fali pupa ayebi bango to bosala fierté ngai nakoki koza mutu fali te nakoza pe mutu faire te nazo milier biso to bunda ba bitumba ba wenge mais tant to koma ko simba micro boy to bunda nga nazaki na ngambu ya wera mais naza muluba voilà na batu ba collègue na ngai ngambo jibe mais ce nzembo jibe zo bidna ebeta na ko bina makasi mais so ko mi débat to bundi na débat ezaki ba komba moko loyal ezaki ba ranking te o community lelo Olanda ki Koffi Olomide alobi na conférence net osaki na bino tutuna ko ba question alobaki ke non waze kwa salini akomela ke abenga ke ozomona alobaki omona ke ezaki ba combat moko loyal ba osala guerre ya musique net ngana to osala guerre ya micro ngana betaki autant de vie yo beti autant de vie na na tel mais yo sala nini yo sala nini po betelo ko wana ozo comprendre bitumba ya ezala bongo mais oba komo finga ba mama ya batu wana ezo la kisaka éducation wana eza raté mon ami eza éducation raté tozonga mwa moketo jusqu'au biso ba chroniqueur pourquoi to homo kota biloko wana nzala na vie appréciée omoni nzala batu misu bakoka ampia kate ozo comprendre batu misu biso ba chroniqueur misu net nga bwe na mpia kana na se contacter na onaza nango c'est ça na zeli ba pesinga mo eloko na ngai na zui na tena poche mais ko linga ko flatter te pose eloko mutu so habite il faut na flatter fali il faut na flatter faire ba misu ba gagner ba vite ndenge olaka na tena sombi bona somote eza bongo te eza ka mo to poto mo ba sepe ndenge lobi ba misu ba linga makambo na atinile mo 100 mo 50 ozo comprendre ba misu ba ko motala buzobe ko motala ma kolekana honnêteté voilà ozo comprendre eza ba biloko mo boye il faut ko telemela yango ko éviter yango ozo comprendre entre nous les chroniqueurs. Est-ce que donc ça la moi organisation moi be ko zong sa batu na raison to na nzela temeza moi pasi mais tozo bunda yango tozo salat tozo sala est-ce que tant totelema to fingi mutu tozanga mbamu tozanga mutu mais to beti kaka vérité ndengo na lobaki nga eze pesi sur l'actualité o ngana yambaka mi so na yambi mutu c'est que actualité moko ezali à cause mission ya Koffi so mais so na moni ke na capacité ya Koffi te na momana na yambi mission na ezanet na yamba Koffi ba mataka malembe batu miso alinga sauter maman yambi na mission ta Koffi a sauter maman na Koffi Olomide na banda déjà na Koffi déjà na conférence de presse na ya malembe nenga sepela déjà na ba question na tunaye na ya malembe ba musicien ne ke pas na ba viena nga ba Eldorado ozo comprendre na yambi bongo na mata maleme mais ti na kokoma na temps wana il faut ata tontonga ndako ba banda na brique moko mi balemi 7000
ozomona c'est un peu ça question lisusu eza ya koposer baquestion na sens ke otako koloba eloko moko ntango fera ye tofale aye na retour na ye compte serandi ndenge nini ya production azalaki nango mais lelo ekomi soko omoni epesi solo aye seke aye kolamusa dossier oyo nga nazala na x parce que bongo pourquoi tandis que tomonaka ntango baartiste na biso bazalaka ake na pays moko boye ntango bayambi pa chroniqueur moto chroniqueuse moko akotuna ye juste makambo oyo ya ye moko to akotuna ye œuvre oyo aza nango to te moko boye lo mwa alobaki mais pourquoi biso ezaka so na ke kutu intel mpona nini boye biloko wana so mpona nini te eza biloko wana te eza bamisien na biso mosusu bakoma kobriefe bajournaliste faible baquestion ayebi ke ana problème na déplique tunanga makambu ya déplique na pupola ye siko tangu yoko ya yo permettre ba finga déplique na micro na yo jour yoko ya po luka déplique bo sala na émission akolinga yango te po akanisa ke yo po yo tune ba question po ce qui déplique alinga ne conflité voilà ozo comprendre c'est biloko na peso exemple yango wana même ngai komela ngai na ke sala émission na ndeko mo pe na utanga nga kombo te po yo ebikaka bazali na problème pe kutu ya yete na mutu musu yete maza mutu wana totuni question ye non tanga ka kombo fi wana lobaki buzoba pona intel nabi non oyebi déjà tango lisulusu yo kota na rando ya sala ba vie azaki obligé ya kotelema na ya sala ba vie yo kota na conflit kata pina na zwa pe na kenda na émission to koma place wana na kati yango de monsieur bimilo esilakité voilà siko pona ni biloko wana nyonso yo sila kasi biloko wana mutu azulu ya sala vie aka mamiki yango titre le sénateur a vu à Poupola qui Sarah Fiona Boy. Voilà. Vous comprenez? Le sénateur a vu à Poupola qui Maman Miliabel. Voilà. Gilles Sana Rolingatala. Petit moi ça rendait poli boy. Babaye o malamo. Babaye yo tango ko ya Gilles Sana alobagane mingité. Alors était beaucoup de ça été. Voilà. Soit au côté na mais au moins ba occupé au senti ka occupé te pas boy ne conflit. OK. Aboya ko lobela o mo boy yo kangi okyo mami kango titre po yo za na besoin vie. Voilà. Ba timisi ba ko tsa ba vie na ndenga désordre biso to TV ya kin. Voilà. Tozu TV to memi yango na YouTube. Ozo comprendre? OK. Tozu TV to memi yango na YouTube. Professionnalisme. Professionnel. Po mutu lelo YouTube ekoti salité. Voilà. Ba te belé bazo sala ba succès. Omoni mutu atanga na yepete. OK. Azuka ka bandi ko finga mutu ajui titre mamiki. TV za bongo te tala batu basala ka TV ya kala. Na ya lelo moins différence eza. OK. Ata ya lelo musu ba sala succès. Mais l'intelligence compte. Voilà. Et la sagesse. Et puis au moment biloko bongo ministre a rotala te président rotala yote. Po à cause la zota la TV na ba famille na ye. Ozo comprendre? Ce qu'on peut te mona mingi na ba chaîne mingi ba YouTube ekomi ba sans tabou. Tandis que YouTube lelo na Congo mutu nyonso même bana miki ba komi connecté. To mona ba bloko mo ba sans tabou. Pona nini? Te YouTube eza nango ba che wana mutu nyonso ba ko fongolele YouTube. Soko zaka na ba moyen ba fongolele YouTube. Mais batala yonde. Batala yonde obi ozo sala nini? Papi mbo matune loko moko qui fait quoi? Voilà. Qui fait quoi? Yozo sala nini? Po e batimisu na ebiso kana na ocho expliquer batimisu ba komi le kana TV kento ate azambo tape atuzangini epesi solo. Mais akomi sala sala miso yambi ba shibe, yambi ba wera. O yambi ba mama milebel. Ngape na bando sala. Siko tango aya na presse wana a kometa ka berer. Alabia kenzela. Ti abandisiko komona eske abundisa yo. Siko arosala nyoso arosala. Biso to ça la TV anzala to ça la TV to landa ba norme et pensi sur les questions d'actualité donner on a le toujours ceux qui nazo annoncer ça ceux qui pensi sur le thé na royate voilà vous comprenez biso to souffrir makasi na ba chaîne yo senti que to vient na Delix a fondé chaîne YouTube to mata 1 2 3 4 maramwe vandi omoni mutu mso komo ya komo mona net ke zambo tenemi na mais yo kutingana to zako bonne tant to souffrir yo zala kite tant to zako souffrir wana yo zala ki na ote yo zelika balambi ebeli yo kolia. Parce que au commission qui ngana yambi mutu boyo po komo linga oyamba mutango kene bagumbi yo. Voilà. Il faut que ba stratégie na TV soko il faut que za mutema munene patience. Voilà. Bala kisayo. Ndenge baluka ki invité. Ndenge basala na annonce, ndenge ba désonance saka. Ata outa ki ba court. TV il faut comprendre yango. Voilà. Et sili. Biso pe to banana ba difficulté wana ngai ti siko na sala TV te ke na ko tsambongo mais na oyekola kaka. Na tu sa professeur moko ina place wana. Na tu sa professeur moko zo pesa cours wana. Na tu ngati lelo na yekola. OK. Vous comprenez? Très bien. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, tout comme na biso ko chiter na ebité mot de la fin na onyo soto lobby eko zalani. Et puis ba salutation na ba o yayo baza partout dans le monde. Te mot de la fin zakaka omoni lo boko yo ebimisa on ebale. Voilà. Ateza na makwanza. Vous comprenez ndeko na nga yo mto landanga.
loboko ezo bimiso ne balé ateza na makwanza ba négligé yango to mosoko dinda ne balé voilà mutu adina ne balé ana soni ya loboko ezo bimisa ete ateza na makwanza o kanga kaka yo sala nini obima ezalaki conseil tolobi to fingi na biso mutu te tolobi il faut moi transparence ezalaka ba momi na biso yo yebi ba momi na biso mikolo ezaka diatila mbongo olinga mwasi kaka lelo to pesa mokongo so milango pire soka na camarade na ya ko bet sala sembla o sengo te mais bendi kamene obengi mwasi bofana na terrasse amemelio 5 personnes ngana siko na bengana ka bango nyos na bite bo telema bino to bokene ngana yo pe to sa nini to boya ni ngana ka bona na bona na ko pesa ka mbote na ya Willy Musheni ko damboka po mikolo kala tete okutana ne mikolo et puis je signale la présence des pasteurs Richard Moubiala out Australie aza déjà en Afrique du Sud lobby déjà aux années na yambaye na HD version originale il y a Delix Sarlo, voilà. C'est un peu ça. Ok, merci Nabino Sobozaki branché partout dans le monde pour notre analyse auto salaki ngai Zoé Matoko prêtre Kabang le sénateur à vie de la presse na Zambrota et Pessi solo. Donc bon mesana biso boy mikolo donc bon mesana kaka. Tu dis que bon finga bon ça n'importe quoi mais mikolo bon mesana biso na nous boy. Pessi moté na mon vieux 4 fois prêtre Washington les grands pays depuis Munich, maître Churambo malembatable mutabete ozate et puis à mon papa président Papi Gen TGV Rayel, les solos toujours. Merci. Ouais, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Maman, on englobe le tout quoi, on le lieu mis. HD, version originale TV. De Ménès a fait le beat. Une autre façon de faire la télé, l'audiovisuel et presse. Abonnez-vous très massivement. Otobunganate, le meilleur. Ouais, ici c'est Roga Roga, déjà na Kin. Haute dimension originale avec Deluxe. Il y a un monde d'émission. Balobeza ma solo ya haute dimension avec Deluxe Arnaud. Deux fois T. Tala. Moni TV, kota no TNT. Batala yonde. Haute dimension avec Arnaud Deluxe. Merci Mbiaka, deux fois T. Je suis très content, le bien-aimé Deluxe. Bonjour la famille, alors je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne de mon frère Deluxe HD. Version originale TV. À bientôt. HD, version originale TV. Abonnez-vous. Merci. C'est la Abonnez-vous sur HD, version originale TV. Moi c'est Catherine Braille. Version originale télévision Nabiso HD télévision et mata seko mata et kola seko kola et bino pepo mona na pepo popona kande bato balobaka bien et pepo balobaka pe kaka vérité yango na osenga bande na biso ya poto ya kin partout balanda kande télévision ya biso yo HD version originale vraiment beaucoup mona ba vérité et peu beaucoup sera satisfait bango batala ka biloko bapesa ka biloko kitoko et bango nde basala ka sala ke batu bazala et peu bon mona ba image bien et ça propre na ba vérité pe kitoko vérifiable bolanda ka chaîne oyo beaucoup mona ngai pe beaucoup mona vérité HD version originale télévision Maramboki à pas confort awa on ne va pas me sigater pas confort ça moyen de pitch ici HD original TV avec mon colo de Luxe Arlo. Mesdames et messieurs, l'artiste est déjà tout dit. Pour moi, il a manié aux fans, vous allez au Qatar. Avec l'artiste, depuis tout ça, on va nous foutre. Mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Ouais, l'image, l'esthétique, le genre, c'est HD, version originale. On va toujours, on va l'image, tu vas pas confort. On va l'esthétique, propriété, confort, Abonnez-vous massivement.
chaîne Nabino Mendekologie Delix Arlo British Ndeko Nankolo Mondécologie HD Version originale TV Chaîne Nabino Politique Musique religieuse Musique typique Afrobeat La musique urbaine Biso tout tokokutana tokosangana tosolola baleza kote na baleza kati nyonso Mendekologie Débridez Abonnez-vous massivement Chaîne Nabino Mendekologie Delix Arlo